Boué, Bana Équateur Mambenga en général, Pays Mbandaka en particulier, Sango Oyo Eza Penza Yabino, CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi Mpefumu Yamapata, Azongi Selibino, Bavol Naye Naba Destination, Ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, Nyoso Eza Kosalema, na Airbus A320, ba destination ya boye, oko kutanga place mosusu te, kaka na CAA, compagnie d'aviation oyo ba congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka, mbandaka na kindu, kokende yango ekomineti na sima ya ndako, à travers reprise ya ba vol kitoko oyo, CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Bon début de semaine, merci pour vos ébélés, vos sabbats téléviseurs, pour la Kolanda Info, Linga la journal, il y a peu pour la pépite, font la journal pour la savoir que il y a président Emmanuel Macron, il y a France, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a République démocratique du Congo, Bakor, puis contrat économique et belé, ou taki ko la signé entre République démocratique du Congo, la France, week-end et l'équipe héritier, Mapinde Minazisation, la possibilité de précision. Nabukambe Mieba président ya République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na président ya France, Emmanuel Macron, ba accord ya contrat ya partenariat économique ezalaki signé et belé na Kinshasa week-end eleki. Wana ezali ngala ya forum économique ezalaki organisé tango ya visite ya président ya France na République démocratique du Congo le 4 mars euti koleka ba chef d'état nyonso mibale ba assistaki na clôture ya forum yango signature yango intervenaki quelques heures après souka ya misala avec experts. Il y a 3 principales tables rondes: métaux critiques, paix transition énergétique, mines, infrastructure, ville durable, numérique, paix technologie. 3 thématiques yango intéressa qui singulièrement RDC P Oyona Forum. Liboso ya parterre ya ba homme politique pe investisseurs, ba entrepreneurs congolais pe européens. Président Tshisekedi na mo ya circonstance na ye abeta ki mingi sete na likambo etali sécurité oyo ezali ko garantir développement viable pe durable. Condition ya makasi pour une coopération sincère et profitable na bamboka nyonso ya sous-région. Boye chef de l'État a salaki tour ya horizon ya opportunité nyonso ba faire oyo partenariat yango ezali kobenda a qualifié yango historique pe ba question sécuritaire, humanitaire, éducative pe sanitaire. Président Tshisekedi a pesaki ba argument na ba propos na ye na ba exemple ya ndenge ya ba réalisation. Boye atalisaki posa na ye ya komona genre excellence et ye bana ko se répéter pour na ko consolider coopération entre RDC, France et Union européenne. Président Macron a intervention na ye a plaidaki pour un partenariat exigeant, loyal et bénéfique oyo ekoede pe ekotonga avenir ya intérêt ya ba peuple nyonso. Kokomisa souveraineté ya ba Congolais na ba ressources minières na bango pe ko valoriser transformation locale na bango oyo ezali exemple ya deal économique. Président français a talisi que bazali kotia défi mingi na nouveau partenariat oyo ezali basé na 3 thématiques oyo ezali retenu na forum. Nangambo mosusu ba deux chefs d'état, forum économique oyo ya Kinshasa et yambi ba commissaire européen mibale ya 50 ya ba chef d'entreprise pe ezali occasion pour na ko approfondir pe ko prolonger boye ba approche mosusu stratégique oyo ezalaki adopté na février 2022 na sommet économique ya Union européenne pe Union africaine. Na séjour na République démocratique du Congo, président français Emmanuel Macron a visité l'Institut national de recherche biomédicale INRB na Mokuse. Reportage héritier Mapindemi. Emmanuel Macron a lancé coopération dans le domaine de la recherche biomédicale. Dans la signature de la convention prise, le président français Emmanuel Macron a attaqué na profit séjour na la ville de Kinshasa pour l'Institut national de la recherche biomédicale INRB na Mokuse pour la visiter établissement scientifique Oyo et sali ba preuve na yango na lutte contre l'épidémie Oyo et tambolaki na République démocratique du Congo. Na bokomi na ye président français Emmanuel Macron a yamba maki na ministre
ya santé publique, hygiène et prévention, Jean-Jacques Mbongani, accompagné na ministre ya recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda, na directeur général ya UNIRB, Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, pe directeur ya université ya Kinshasa, directeur général ya CDC, Jean Kassé ya pe ba personnalité politique, pe lisusu ya secteur ya santé, laboratoire oyo ezali pona RDC, grande opportunité pona kotalisa liboso ya mokili, ke ezali préparé pe ezali prête pona ko faire face na ba défi na ba maladie nyonso oyo ekoki kotungisa continent ya Afrique. Na discours na ye ministre ya santé publique, hygiène et prévention Jean-Jacques Mbongani alobi azane esengo na présence ya président français na UNIRB pe azali kokumisa coopération franco-congolaise na suite directeur général ya UNIRB Dr Mouyembe aloba kiboye visite historique oyo parce que France après 30 ans d'absence a concrétisé pe kokolisa relance ya coopération entre UNIRB na institution scientifique française munene oyo bazali ko accompagner bango yango ezali souhait ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo déjà en juillet 2019 a signé qui elongo na autorité fait des routes franco-congolaises oyo ezali ko permettre ko renforcer ba capacité. Président français Emmanuel Macron azalaki impressionné pe encourager l'effort oyo UNIRB azali ko sala pour na ko lutter contre l'épidémie na mokili. Chef de l'État ya France Emmanuel Macron et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo basala qui point de presse na palais de la nation bolanda yango elongo na Nadine Assona. Après tête à tête contre deux chefs d'État, Baleka Kimbalamoko na conférence de presse Wap et Paï, Bazala qui ko répondre na ba question ya ba journaliste président ya République la France Emmanuel Macron a rappelé soutien ya souveraineté na République démocratique du Congo oyo ezali ya ko négocier pour France à tolérer ce comme pillage et salema balkanisation pété ata guerre et koba pété ponaye na masolo na bango na président angolais João Lourenço Pazwa qui date ya le 7 mars 2023 pour la médiation ya crise RDC que nouveau cesser les faits et salema pe copé sa chance na négociation ya paix durable car na même point de presse président ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ngambo na ye a retiré appel ya sanctions internationales na Rwanda pays oyo ezako agressé République démocratique du Congo a salué qui peut na occasion sous geste ya solidarité ya France pays ya Union européenne ya ko aider ba déplacer ya est oyo bazali ko kima guerre na violence président ya République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a hésité quitter ko répliquer na ba propos ya homologue na ye na likambo oyo etali compromis à l'africaine. Dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi d'ailleurs, grâce à toi, on a pu expliquer avec. Et la France a beaucoup œuvré. Na masomo susu ngai ko le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso ye ayamba ki week-end de l'équipe parlementaire français Masolo et tourna ki mingi autour ya ba relation parlementaire entre Bamboka o mibale héritier mapinde mi reportage. Après Kosolola Mikolo Elekina, ambassadeur ya France, ya Amérique, Bosimba ke week-end eleki numéro 1 ya chambre basse ya parlement, Christophe Mbosonko Diampwanga, Ayambaki Carlos Martins Bolingo, P. Ronan, Leglette, Bango Bazali, député national P. Sénateur ya France, Boué échange na Bango, Balobela ki ba relation parlementaire entre République démocratique du Congo, P. institution parlementaire ya ba Etami Balé, Nasuka Masolo, Carlos Martins Bolingo, Aloba Kiboyi, Bayaki na délégation présidentielle française, Oyo Baye na ville ya Kinshasa pour na 2 jours, Bango Bayambamaki, na président Christophe Mbosonko Diampwanga, P. premier vice-président, Ezalaki Masolo Moko ya Kitoko entre ba parlementaires, Boyebi ke bazana amour moko makasi pour na RDC, Yepe Azali originaire ya continent Oyo ya Afrique. Précisément, Boye Alobi Azali député ya France, donc Azana d'interrogation na ba différents sujets nyonso Oyo Ezali Kotungisa exécutif et législatif ensemble. En tant que ba parlementaire, Ezali ba sujet Oyo Ezali Kotouché bango na molai penza. Pona Oyo Itali Bokomi ya président ya France na République démocratique du Congo, Carlos Bolingo ye atali
apesaki ke président ya France aye na circuit exécutif pe bango baye en tant que ba législateur pona kokutana na ba honorable député boye bango bayaki liboso ezali eloko moko ya malamu kasi bakozala pe na temps ya koyoka population ekozala opportunité moko ya malamu ba parlementaire pe na tina wana bango bayaki avant président Macron ndenge batalisi pona oyo etali situation ya sécurité na est boye France ezali mboka moko solidaire na peuple nyonso baza na difficulté ba français boye bango bazali peuple oyo balingi kimia na mokili mobimba pe na ba pays francophone ezali bongo francophonie eza na ba français oyo baza na Congo pe franc-congolais ezali kaka lolenge moko na ba français oyo ezali bongo intérêt ya France esengeli kimia ezala tango nyonso esika bandeko bazali pamba te ba ressortissant français pe bazali ebele na Congo ndenge moko pe ba congolais ba vivaka na France na ngambu na ye président ya Assemblée nationale afixaki opinion alobi auti koyamba ba collègues français moko député pe moko sénateur boye bango bazali ba parlementaire oyo bazali ko accompagner chef de l'état na bango na mission esengelaki ko préciser makambo ndenge ezali boye bango mission na bango ezali ya ko défendre l'intérêt ya peuple boye parlement pe exécutif nyonso ezali na sens que état français azali bongo ko accompagner ba parlementaire français pona oyo etali ba contact bango bazali kozwa avant abakisake makambo na bango basololaki eleki na ndenge ya kitoko pe basololi en tant que ba collègue ya bamboka mibale oyo bazali kokabola bondeko. Président ya commission ya défense et sécurité ya Assemblée nationale Bertin Mbondi na séjour na ye na Nord Kivu asololaki na gouverneur militaire ya province oyo basololaki masolo etali situation sécuritaire. Reportage. Gouverneur militaire ya Nord Kivu Constant Ndima Kongba ayambaki na audience honorable Bertin Mubonzi na séjour na ye na province ya Nord Kivu ezalaki na qualité na ya président ya commission ya défense et sécurité ya Assemblée nationale tête à tête na bango esalemaki na bureau ya gouverneur ezwami na musée Imbi, kuna na commune ya Goma, selon honorable président ya commission parlementaire ya défense et sécurité, masolo na bango ya plus d'une heure, pe 30 minutes, et l'obelak mingi, question ya défense et sécurité nationale, plus particulièrement dégradation ya situation sécuritaire na partie orientale ya République démocratique du Congo, mingi penza na province ya Nord Kivu, oyo ezali victime ya agression ya ba M23 bazali soutenu na Rwanda, na suka masolo na bango liboso ba panzisango. Honorable Bertin Mubonzi alobi ACP na masolo oyo basololi a réservé primaire na yango et pas ya président ya chambre basse ya parlement pour na solution eye bana kozwama na likambo etali sécurité oyo ezali likambo ya pasi penza pe population ya Nord Kivu bazali konyokwama baye bazalaki na audience oyo ezalaki pe vice gouverneur général Lipopo Jean Romy directeur ya cabinet ya gouverneur pe conseiller en charge ya défense pe sécurité ya gouverneur. Na masolo mfuwa ke Marie-Josée Ifoku présidente ya AENCP mouvement Ekoki inatosha félicité président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona koteleme la humiliation ya président français Emmanuel Macron pe apesi ba proposition ya vision na bango ya renaissance o ezali ko diriger mboka na makanisi ya sika surtout ya ba congolais bango moko sans ingérence ya Mindele azabongo na micro ya Stéphane Skande pe Pichumonse. Non, 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 mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas de... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Biso peuple congolais to se sentir insulté par les propos du président Macron. Parce que visite naïe, to zay kozela plus que à dénoncer, alors bah clairement que Rwanda a attaqué Congo. Mais to monique a tourné en rond jusqu'à ce que abanda ko déplacer ba mot pour na biso. Mais to sepela ki na réaction à Mokonzi Mboka, to monaki ka tenir ye tête. Mais pour la biso to moni que il faut absolument biso moko to prendre conscience que y a un ça ne va pas. Troisième République est déjà à Kokufa. Alors biso moko il faut to décider que to boma yango. Parce que to bomi yango te batu mususu ba ya ko bomela biso yango to ya ko kota na kati ya balkanisation. Mais si nous-mêmes to zui courage ya ko luka to boma république oyo to no tonga la 4e République, une république purement congolaise, une république où ils ont tenir compte il y a histoire ya mboka na biso. Tokomi wapi sikoyo tolingi tokende wapi na ba richesse oyo nyonso biso tozali nango parce qu'il faut congolais sosola ke yango ndeza ko bomba biso autant de richesse mais tokufa ranzalati lelo
Alors ngai na monique à partir ya visite on a Macron conférence de presse on a lundi eza ko tinda biso toyebisa peuple congolais que il faut to kende na vision biso tozala ngona kati ya ANC Alliance des élites pour un nouveau Congo il faut to kabwana na bizalelo akala to kende na mbotama ya sika ya Congo. Donc nous devons aller vers la renaissance. Tozo senga na ba congolais to créer système ya biso moko. To lingi susu ba système importé te. Po ba système importé après ba eko finga biso lisusu. Alors ceux qui to créer système na biso moko to kozala responsable et pe to koyeba ko assumer ngo. To boyi batu bazala libanda bango ba bongisi biloko kolia na bango ba eko pesa biso to lia. Ça nous ne voulons plus jamais ça. Il faut makambo changer et nous sommes pour ce changement là. Denis Nyakero Tshisekedi hier asalaki samedi 4 mars kuna na terrain Invest ya Kinshasa coup d'envoi ya compétition interscolaire ya jeu ya tournoi ya République démocratique du Congo dénommé Kebo et pour wapi jeunesse en général peut ba écolier en particulier bako découvrir ba différents jeux locaux la Nzango Silikoti KDP Misusu Stéphane Skande ya pesibino ba précision. Lokolo moko na sima mosusu na kobeta maboko kaka ndenge bozali komona première dame ya République démocratique du Congo Denis Nyakero Tshisekedi a déployé ki batolo na ye na jeu ya Nzango lokola na tongo ya kala jeu oya kitoko oyo kasi mingi ya ba jeune ya lelo bazali kosala yango découverte po bayebi yango te. Éducation na nzela ya sport ezate lelo na ba réseaux sociaux ambiance oyo Kebo azali ko proposer ezali nouveau programme parascolaire ya loisir oyo eko banda kotia ba école mibale na compétition ekozala télévisé Nzango Kebo Silikoti pe Coca-Cola baloisir oyo ya passé lelo ekozala conjugué na présent kaka ndenge ezalaka na tango ya kala na ba même règle je oyo ezali déjà ko séduire ba jeune oyo kaka ndenge bozali komona esengo na bango oyo ezali première édition parrainée epai ya Denis Nyakero Tshisekedi épouse ya chef de l'État fervente défenseur ya droit ya éducation ya ba jeune ye moko assistaki 2 écoles lycée Tobongisa pe lycée Tolendisa encourageaki ba organisateur na ndenge ba memi programme oyo ya kitoko oyo fondation Denis Nyakero Tshisekedi bakolandela yango pona kopesa ba jeune ya République démocratique du Congo avenir ya kitoko et sengeli boyeba ke premier numéro oyo ya ba jeu oyo et salemaki na présence ya ba ambassadeur na yango na ba ancien footballeur lokola Trésor Lwalwa pe Aziz Makukula pe initiatrice ya jeu télévisé oyo ezali bongo Madame Maria Noëlla Madinga oyo na discours na ye a remercié qui distingué première dame Denis Nyakero Tshisekedi. Nama Songsu na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CAA oza composé na 95% ya ba congolais info lingala journal ya peuple na peuple lelo emeki ko présenter bino ba cadre pe ba directeur oyo baza ko constituer compagnie africaine d'aviation reportage. Ngai Peter Bobombe naza chef d'escale ya CAA et nazali ingénieur d'exploitation aéronautique. Nabandaki lokwa stagiaire et c'est pas na musala ko sala ko respecter ba instruction musala ko za la dynamique nde ba konzi ba mona kike naza capable ba meki ko tindanga na mbujimai na sali inane na mbujimai ça qui très bien ba konzi ba moni que non il faut qu'il ne Lubumbashi na Lubumbashi na sali plus de 5 ans et na dynamique na respect obéissance ya ba principe ya musala que ba konzi ba trouver mieux que na bande escale ya Kalemi. Awa tozali na escale ya CAA na ville ya Kalemi na province ya Tanganyika. Escale oyo ezali très importante pour la population ya ville ya Kalemi. Pour CAA azali la seule compagnie aviation oyo azali ko permettre na population ya Kalemi ba se déplacer sans problème. Et sengel boye ba que CAA azali ko permettre na population oyo ba zo opportunité
opportunité ya kosala ba commerce ba business na bango sans problème po kaka yende azali installé na ville ya Kalemi pour na servir population. Donc toki koloba sans CAA ville ya Kalemi ezali bongo coupé na reste ya République démocratique du Congo. Grâce ya CAA de lelo population oyo bazali na esengo pe na tina wana de population ya Tanganyika ba respectaka makasi CAA balingaka CAA makasi po azali mosongi na bango. Population oyo bazali kosala ba affaire ba business ya ndenge na ndenge grâce ya CAA pe pona kotalisa surien na ye pe respect na population ya Tanganyika pe mingi penza ya Kalemi de CAA installé bongo ba bureau ya kitoko oyo atongi pona kopesa bongo fierté pe kolakisa ke peuple ya Tanganyika bazali ko mériter mieux. Impact social nini oyo CAA azali nango pona ville ya Kalemi pe mingi penza pona province ya Tanganyika. Peter Bobumbe oyo azali bongo chef ya escale ya Kalemi alobi. Impact eza ya makasi. Impact social c'est azopesa na Kalemi azo faciliter bandeko ya Kalemi pona déplacement na bango. Pona kokende Lubumbashi, kokende Goma, kokende Kinshasa. Ke mutalo ngwa Kinshasa aya Kalemi tozo ko faciliter. Aye mercredi, mardi akozonga. Vol les arts tozo faciliter vraiment ba passager na biso na. Mariage nini oyo CAA na lac Tanganyika ezali nango pona bolamu ya population congolaise. Ce qui est là qu'on a vu que Sabino qui passager nyonso aka na Kalemi. Et là kalbeso tanga mona kalaki amona kanisa kambisi. Mbiso ya mubesu ya bien. Biso tozana facilité ce qui mon passager aye yango vol na biso kolonga Kalemi pona okende Kinshasa eza na tongo. Olongwe na mbiso na yo awa na tongo na 9h na 14h okomi na Kinshasa na mbiso na yo. Et kokoma très bien yango wana nde esalaka liaison na kosala entre CA na lac Tanganyika. Ce qui c'est déjà difficile que bato Kinshasa balia mbisi ya Kalemi mukebuka ya fraîche. C'est CA nizo facilité yango pour permettre que avion comme na moi pe bambisi na bango zo koma mala. Initiateur et Asbel, les amis de Victor Bosoku, Yemoko Mwana Mboka, Victor Bosoku et Kaka, Asalaki week-end de l'équipe na Mbinza Pigeon installation, ya comité les amis de Victor Bosoku pour na district ya Tchangu. Et Dimbani Nadina Sona Mapesibinoba précision. Nyonso ebandaki na losambo kaka ndenge boyebi ke azalaka mo Kristu ya solo milulu ebandaka te ebandi epai wapi ye moko l'homme du Saint-Esprit l'homme de NON mwana mboka Victor Bosoku et Kaka oyo azali initiateur pe coordonnateur ya les amis de Victor Bosoku azwaki maloba pona ko expliquer tina bokutani na bango oyo ezali na ko installé comité mobimba ya les amis de Victor Bosoku ya district ya Tchangu oyo mission principale na bango ezali pona ko soutenir des structures totangi bongo fondation Victor Bosoku na plateforme état de droit kuna na secteur nango oyo ezali mingi na likambo etali bongo social ko landisama na vision na bango oyo ezali pona ko soutenir ba action ya chef de l'État talati na mwana mboka Victor Bosoku alobi akokanga maboko te pona ko soutenir vision ya mokonzi ya mboka. So, la fois passée le moment tozaki na plateforme état de droit lelo toye na comité na biso ya les amis de Victor Bosoku ezali comité moko pona ko appuyer fondation na biso na oetali makambo ya social et puis deuxièmement pour appuyer les sous-plateformes na biso état de droit objectif na ozaka moko ya pour réunir les sources pour sa deuxième mandat la président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Posimba que l'homme du Saint-Esprit Victor Bosoku posa na bango ezake chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa na deuxième mandat na ba élection ya décembre 2023 pe na ngambo ya bana Tchango bango kutu ba beti maboko na
mesa bagangi na mongongo makasi balobi ba candidat na bango na ba élection présidentielle ezali bongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali bongo Victor Bosoku Ekaka. Défi Congo eza parti politique ya sika ya ba congolais na initiative ya président na yango Diange na Martorel le petit-fils ya papa Simon Kimbangu baza kobengisa ba force vive ya République démocratique du Congo ba personnalité politique indépendante ba candidat indépendant ba rejoindre bango pour na ba former grande coalition de forces vives électoralistes de la nation. Stéphanas Kande Michael Bristoto ba détail. Lelo tokulubela makambo etali République démocratique du Congo na ba richesse na yango. Tuzali na jama wor kobalta cuivre kolta na echecheri na echechera. Onyo subuzali kumona oyo ezali ba richesse ya République démocratique du Congo. Nous na yo papa Luputa mboka na biso soki ezali na licence mais tala condition ya école oyo. Ikode koki kuzala boibana batanga. Ula izali te tuza kulala mlili. Tuza kumela maya mabulu. Upitala malunga izate. Kuluna abwana kati na biso na mboko. Bona nidi gari kunaweza kusila te. Mbongo yubuteka kaya biloko nyoso. Oyo yo uza kutangisa bana wana. Ikenda ka wapi? Etabie. Biso na changu nani akuya kubikisa biso. Kandimaki pasi pambate alingaki bokonzi etelema. Mwana Congo, tala, défi Congo parti panafricaniste, parti théocratique veut dire Awanzambende Mokambi, parti à Mwana Congo, véritablement congolais, Diangenda Kututuki di Martorel, de père et de mère, et désormais Kolela Nabino et Zubi Yanonango, pour défi Congolais, na ba solution ndenge na ndenge, parti ya sika. Awa batia mosika tribalisme créé le 13 août 2022 na ville ya Kisangani na vision se moko ya refondation ya Congo na système ya nouvelle gouvernance. Bosi Mbappé boyeba que défi Congo ezali bongo accomplissement ya prophétie ya papa Simon Kimbangu oyo esali 100 ans mokoka ndenge toza koloba lelo. Défi Congo eza déjà installé na ba province pe ba grande ville ya République démocratique du Congo lokola Mbujimai, Kisangani, Bumba, Buta, Maniema, Kolwezi, Matadi, Mwanda, ville province ya Kinshasa. Boye lokola la République démocratique du Congo, eza komilenge la pona ba élection en décembre 2023, défi Congo parti fédérateur, baza ko bengisa ba force vive nyonso ya nation congolaise, ba organisation, ba mouvement associatif, ba parti politique, na ba personnalité politique indépendante, boya na lombango, ko s'identifier pour la préparatif et organisation, ya ba séance ya signature, ya protocole d'accord portant création, ya coalition ya ba force vive électorale ya Ekolo. Eric Massamba, moko ba cadre ya parti, a communiqué dans ouetali signification, ya lettre K, tango tozali kolobela, pe kokoma Congo, ne esika kokoma yango na lettre C, pour na koloba défi Congo. Le Congo, je crois que dans notre alphabet africain, il n'y a pas spécialement de C. Je ne vois pas jusque-là, là où il y a un C. Donc, des uns et des autres ne doivent pas se sentir exclus. Exclus parce qu'on entend Congo avec un K. Ce n'est qu'une provocation peut-être c'est aussi un défi psychologique, psychique, de faire le lien que dans notre langue, quand on dit RDC, le C c'est un C dans l'alphabet européen. Comme on aurait pu le dire RDK, République démocratique du Congo avec le K qui est le K africain. Siège à défi Congo et Zomi Bongo Navni Bolafa numéro 108, quartier d'Yangenda, na commune Yangiringiri. 5e anniversaire ya église epena Matadi Kibala assemblée de persévérance kuna na commune ya Mongafula elekana kitoko elongo na pasteur King Maleu bafetaki mokola dimanche 5 mars kitoko na coupe moko spécial héritier mapine France Kanza Lokoka bapesi bino ba détail. Paroisse ya Epena, Assemblée la Persévérance, Oyo et Kambamaka et Paya Pasteur King Maleu, depuis Abanda pour diriger Yango na quartier Matadi Kibala na commune ya Mongafula, et kokisi désormais 5 ans, Bosimba ke 5 ans va fêter Yango Kaka, Milulu et Zalaki vraiment ya kafu na siège ya paroisse na bango, et Zwami na commune ya Mongafula, et Paya wapi tout mon équipe présence ya représentant légal ya Epena, archevêque Raphaël Louwa ya Wete.
boye milulu ezalaki vraiment ya kafu ba choral pe ba orchestre ba kumisaki nzambe na ndenge ya kosakana te, même ba oyo bautaki na ba paroisse misusu bango pe bayaki pona kotombola ngwende ya bokonzi ya nzambe. Na sima ya ba choral pe ba adoration ya ndenge na ndenge esalemaki ekomaki tour ya prédication epai wapi représentant légal archevêque Raphaël Luwaya Wete ateyaki mingi na likambo etali promesse de Dieu nyonso asebazaki na mokande ya Josué chapitre 6 verset 16 epai wapi nzambe apesaki ba promesse epai ya mosali na ye Mose pe mosali na ye Josué nyonso wana na tina ya bana Israël. Bongo na sima mot de circonstance etangamaki epai ya pasteur Raphaël Pene. Boye na ngambu na ye révérend pasteur King Maleu oyo azali kokamba epena assemblée la persévérance na quartier Matadi Kibala azwaki pe occasion pour na ko présenter ba serviteur nyonso bazali kosala nzambe kuna kobanda ebanda kino lelo bakokisi 5 ans. Nazali ne sengo parce que appel ya nzambe epesaka toujours beyano tika volonté na ye esala na kata volonté ya nzambe bato bazwa lobiko kimia eza na mabota yango mone lelo église ekokisi 5 ans osimba ke 5 ans bafetaka yango kaka bana ya paroisse epena assemblée la persévérance na quartier Matadi Kibala elongo na révérend pasteur King Maleu bazali kosalela nzambe na ndenge ya kosakana te na bénédiction pe ya yemoko représentant légal archevêque Raphaël Luwaya Wete. Bozalaki ebele pona kolanda info lingala journal ya peuple la peuple sepela ki na komposa merci na équipe ya info lingala oyo ba psala ki ke journal le kamalamu na mabota la bino ngala mino tupsana rendez-vous mokola lobby au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation mokonzi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.